Non, ben. Bonne fête. Ouais. Au fête qui bien aux fêtes. Non. On a fait quitter. On a fait quitter parce que dans le 29, on a pourquoi. M. Kabila, c'est là qui discours naïe, Mboka. Mais il y a un discours naïe, Zalaki na makambo. Oh, tu as causé la loba. Tu as causé la loba parce que les Congolais bazo interroger. Est-ce que les Kambo toujours yokake alingi abakisa mandat naïe? Est-ce que les Kambo azo ngo kolisa mandat naïe? Alinga ko fixer opinion. Parce que zali mukolo munene pona mukonzi mboka. A fixer opinion te. A beti yango balé. Yami balé ndeko Kabila constitution pour eux ibsanga na tikarate na article 74 et lobi boye. Ngai président de la République tant azo la pandai na ko observer puis na ko défendre constitution na ba loi ya république. Mais pour mobeko et comme mobeko et loin dans le Parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, et qui n'est pas naïe, président de la République, de par la fonction naïe. A ti mukoloto ordonnance, n'est comme mobeko. Il n'est au votakawana ou voter loi. Non, tant que président ti ordonnance naïe, il faut comme mobeko. Mais loi électorale, c'est qui mukoloto naïe, budget 2015, a ti qui mukoloto naïe. Mais yé moko mutatia ki mukolo te comme obeko alobi non loi wana ezaki malamu te budget wana ba prévoir nini élection te mais na constitution elobi boye na article 137 biso ata to voter loi na parlement to tindeli ye soki ya monique ba article musu za malamu te to loi wana za malamu te aza na droit ko zongisela biso yango pe a motiver yango alobi na lingi article te na lingi ezala boye toko sala yango asi azongisela biso loi budgétaire je crois en 2014 azongisela biso yango parce que amona que topesa armée mbongo mingi te mpo na élection bandeko bayeba lelo azolobaka mbongo ezali te mais c'est faux archi faux banda tokota na législature oyo toyokana na gouvernement budget nyonso mbula nyonso totia plus de 200 millions de dollars pour la cagnotte pour l'élection. 2012, plus de 200 millions de dollars. 2013, plus de 200 millions de dollars. 2014, plus de 200 millions de dollars. 2015, plus de 200 millions. Donc, si on s'en ici, il y a 200 millions d'ambouka. Et on comme 1 milliard. Parce que le bateau que tout ça n'a pas non. Et puis, ceux qui y est, moi, comme on a critiqué le budget. Mais, mécanisme, les alliés. Collectif budgétaire va salir en côté pour l'année. Pour l'année, le gouvernement a éliminé le budget à Kobakisa. A joué à lui, pour ça, il a un parce que ça qui bouge. Parce que le gouvernement a vu que tout naïe, plus de 800 millions, bien 1 milliard, tout qui fait pour l'élection, et qui wapi. Je ne peux pas comprendre que les lots est comme un sujet à problème que bon élection zalité non de connaître toi lobby makambu ya mbongo élection zalité za Joseph Kabila te za Léon Kengoa dans le président Sénat non na kati ya ba préalable oyo bazolo basoki pour na dialogue auto solo la malamu po likambo etali mbongo mais président Sénat alobi likambo mbongo wapi si tango bimi na audience et pas ya mokonzi ya mboka alobi ke o mbongo ya élection le moins plus d'1 milliard et comme 900 millions mais c'est à 900 millions mais ezali parce que plus de 200 millions par mois na budget ya l'État biso totiaki yango bati mbongo wana wapi lelo basali bokanga lonjo na plus de 800 millions et tout na bango mbongo ngo bazwi wapi bien que masango ngo ezomona na te ata kutu kuna te mais ezalaki na kati ya budget moko te ya l'État bazwi mbongo ngo wapi mais oya élection mbongo ezali parce que totiaka plus de 200 millions de dollars chaque année. Et tant que je yango batongi nango hôtel. Bayanga yango détournement. Parce que même hôtel du gouvernement, ils ont un budget mon côté. Ce que je dis, c'est que so mi nango cahier et comme détournement. Mais élection et l'équipe à Cambodge surtout parce que Yaoundé et que c'est que bonne gouvernance c'est comme Namboka. Mais peuple congolais, oyonga na zoe sabino, oyaza na tembe ko contredire ngai. Autorité budgétaire, Azotia plus de 200 millions par an
na caisse na cagnotte pour que na 2015-2016 ba élection ça m'a bien mbongo ezali. Voilà, mbongo ezali José Makila Soumanda tumona chawa sekuse mupepe koti ya makasi, il faut kaka découpage salem au plus tard le 30 juin il faut ba nouvelle province ko tendance et quotité est-ce que lecture ni nos anango quotité pour na nini est-ce que kotaki tant mususu yoko zala na information en tant qu'acteur politique et collectivité surtout et kotaki ba province ya sikanini ko tendance depuis les 30 ce qui quotité pour na Cameroun alors que Mobeko est déjà mais découpage dans la constitution vous avez promulgué dans le 18 février 2006 Banda 2006 si 2011 pour ça la loi organique et ça l'a 10 ans mbula nyonso wana pona ni salamaki te lelo yo tokomi na suka ya mandat tozokende na ba élection découpage et comme nzembo non découpage elingi loba nini ke ba province wana même soki ezalaki viable te l'état atia ba moyen à disposition ya ba future province wana po bavandisa ba institution nango lelo yo toza d'abord na problème ya élection bazoba mbongo ezali te mbongo oyo bakotia dans ma nouvelle institution ou après sa nouvelle institution et va fonctionner ezali wapi est-ce que Congo kokima donc biso de ressources sa Congo dans lelo so to sala ngote lobi Congo ekufi ah non tout ça na pe eloko na ndenge ba tia mayele mboka ezali mboka na biso découpage ningi koloba te ke o toko to ça to mboka tokomi na état ba état fédéraux non ezali sorte ya décentralisation mais tout kende nango malembe pourvu que tous en a moyen lelo zo gouverneur moko abimi to na ebité na Kasai to Grand Kasai parce que son tangi et pas na na sudu bangi gemena babi na tanga kuna non il faut ça na moyen d'abord ya kozala na bandako yo bakotia ba institution parce que symbole ya l'état yango wana ya mibale gouvernement ni tango sala ngo il ne faut pas que ministre akende kovanda soko wapi non il ne faut pas que ministre wana otamba na vélo ndenge ngai na monaki yango na mbandaka non il faut est-ce que tozali prêt pour yango voilà question yango wana voilà question yango wana mwana mboka José Makila bino pe bolembisi biso bino ba opposant oyo makambo na bino kaka bino abozalaki koloba pona makambo eleki pona ndenge élection de kaki na 2011 tolingi dialogue ba organiser concertation awa si ma concertation Joseph Kabila tali alobitin cohésion nationale nazaki koloba koluka na ju yango kaka te na sala ndenge ni pour que bana mai ba comprendre to vanda to tala mboka ata soki na lingi na kende na ko kende nanga mais mboka etikala quand même na kali alobi boya to bungisa makambo ya dialogue abengi bino pona consultation bo échanger makanisi bino opposition boboya kipona ni ndeko Eliezer na lopoto ba autre temps autre mœurs na 2011 tant que bimi na élection mutu nyonso ezata mwana mokaya ba élection za mabe preuve ya liboso mutu organiser élection balongoli pasteur Ngoyi Mulunda ye moko mokonzi ya mboka avant prêter serment alobi ke élection ezalaki chaotique mais soki élection eza chaotique po mboka eza na kimia bosani boye bovandi bolobi na ba œuvre humaine yen surtout imperfection ezangaka te tika tovanda lokola élection elekaki ndenge wana tovanda mpona kimia ezala na mboka parce que oyebi eloko ebibisaka bitumba na mboka ezali injustice lokola injustice esalamaki na élection tovanda toyokana totala ndenge nini tokotambusa mboka na biso ide ezalaka na biso yango wana mais aboyaki na ye aboyaki tango batake biso na M23 bazwi Goma bazongi babomi bato bazosala boye basengi na ye akie kosigner accord na Addis Abeba ozosenga dialogue
résolution 2098. Nazongi awa, alobi non, il faut asolola na bato. Ayambi biso, ba député opposition, député à majorité, ba sénateur, ba couche tout tango ayambi biso. Parce qu'il faut tout le bagape bosembo. Ngai nazali président groupe parlementaire ba libéraux. Tango nazui parole. Parce que tango na bisi concept oya cohésion nationale. Na bisi mkonzi mboka concept oyo bimisi za concept moko malamu mingi. Na loba nga mote biso basi ba député opposition bazalaki. Mais nga nazui parole na combat groupe parlementaire. Na bi concept en cohésion nationale za concept mo malamu mingi. Mais za concept moko creux et za vide. Il faut pas sango contenu. Nazo loba wa ba député bazalaki bazolandanga. Nakanisi ezalaki pe bon friction entre mokonzi mboka nanga. Mais je crois que tant que avant de alobi non Makila a raison. Bakutani na kati basololi ayebisi bato na bino non. Idée wana eutaki na Makila, il faut na la concertation nationale. Mais na pesa ki exemple na bito outi na élection. Élection à mabe. Osali gouvernement. 3/4 bato ya mboka na yo. Katanga. Ba opposant musana baoka na boloko. Tango wana ndeko moki na boloko, Chalupa na boloko, Diomi batu basu na boloko. Basodo ya Jean-Pierre Bemba bavani na boloko. Ozobibisa bango te. Pona nini? Pesa yango contenu. Ayi ko sala concertation. Mais concertation wana bandeko musu baboyaki, bazingaki le vrai dialogue. Bazana raison, bazana tort, Nzambe moko ayebi, tant et puis si bamusu sous raison que bazalaki na raison, bamusu bazalaki na tort. Naza wana pona ko juger nini opinion ya bato te. Mais ngai nakendaki na concertation pour nani. Parce que peuple congolais azalaki komona danger oyo ezalaki koya te pona mboka. Balkanisation ya mboka. Balingaki bakata mboka na biso. Mais basoda na biso bazalaki na besoin ya komona unité ya mboka derrière bango pour bazwa makasi. Batu baso te bazana ba information vraie ou ba renseignement. Alors ngai tango nazebisi bandeko na bino tokenda to solo la fois a piège. Surtout que solola te bakoloba ke non biso moni natandi maboko baboyi. Ezaka ndengo wana. Toke to sololi. To sali plus de 700 et quelques résolutions. Mais ata yo moko. Plus de 700 résolutions, il y a 100 résolutions, va appliquer. Même 100 premières résolutions, est-ce que va appliquer? Et l'autre côté, mais tant que tu oses remettre, il y a fait en concertation, la résolution. Parce que le Conseil de sécurité va s'arrêter. Andimaki yango. Mais aujourd'hui, pourquoi concertation a la résolution est salamité? Parce que na idée na ya kansaki que na kati kuna to sa résolution il faut changer constitution. Mais autre recommandation à Liboso Zaraki, le respect du pacte républicain, la non-révision de la Constitution en ce qui concerne son article, oui. Tout le papier en très clairement. Et si comme Moutata dit à Bia, na senga ki loko, na jupe loko, na senga kite. Mais les loyaux, la résolution wana la concertation, c'est la résolution malamu de Godézel. Vanda oktala yango. Toloba même makambo seni na kati ya ba résolution wana. Soki ati yango na pratique. Asi azana besoin de dialogue. Ako benga biso to kenda ko solola nini. To sisi concertation esili. Ebi république ko maini. République ya subiri. Bozela batu ba obima boloko lobi. Bozela amnistie ko bima lobi. Bozela bakofunga bachane na bino lobi. Bakofunga bachane et komaki république ya subiri. Koza la précédé. Boye na boye. Lelo yo akobenga biso to kende ko sola. Et puis consultation ça ko mutabengi c'est ka sana likamba ko yebisa yo. Yo kai kardina musenga bimi. Kardina musenga lobi non. Il faut to yeba eloko nini alingi. Yo muto bengi ngai. Ngana yepa na yo. Lokwa yo bengi ngai. Si yo muto tuna nga mituna. Bo sana makambo ko yebisanga. Mais ngai su na kende na bando yebiso kete mboka elingi bwe pendant que ozana ba service nyonso l'état appareil à l'état za maboko na yo. Likambo sami na kanyambayonga sikoyo yo muto aliboso koyeba. Esami sikoyo na Rutshuru na Masisi yo muto aliboso koyeba parce que ozana service nyonso na maboko na yo.
Alors nga nazo la service na tena wa ko bisoni o bengi bato yo muto bandi obino nga na moni idée na nga ezali boye idée na nga ezali boye yo ko vanda te yo ka bato biso to bité etali biso te ya mi bale dialogue ndeko dialogue ya nini tokosolola nini ezande likambo ya élection osali mandat na yo mbula mitano osali mususu mbula mit ekoki tokosolola nini et puis ezali constitutionnel délai wana ezali ngai te munati constitution lobi ke soko bosani osali mandat moko 5 ans basima bapesi yo soko etika mikolo tuku libwa c'est-à-dire 90 jours banda ko organiser élection mpona oyo akoya ko remplacer yo alobi teke boya bovanda bosolola po eleka malamu non mais comment bato bakoko intérêt na ye nini po mandat na ye esili mbula moko esili oui mais dans mosusu alingi te ke etire lisusu yango non parce que bayebi ke congolais aza na lokoso ya pouvoir so boke bovandi bosololi ale bokaboli gâteau bokaboli pouvoir bakoboya te po pasi eleki non ndenge yo boya ministère affaires sociales ndeko des aides eloko wana otika biso kaka boye lelo nous avons un gouvernement sans ministère affaires sociales likolo na yo ndeko des aides minute obwakisi ndeko des aides je crois que na vie il faut eba eloko lingi ministre nyonso aza ministre moke azali te mais tout dépend na ndenge yozomona soki yozokenda comme ministre pona bolamu na yo na famille na yo kenda mais soki ozokenda po réellement osalela mboka po otika trace te ministère nyonso tout gouvernement osalamaka na programme ya gouvernement matata ezali révolution de la modernité ezali programme social moko te ezali na kati abongo sikoyo na okende kosala nini kuna ngai et puis nakendaki concertation te sincèrement pona nazwa poste te papa on ezali interprétation ya bato nayebisaki yo ke soki république aza na besoin na ngai pona eloko songolo parce que naza capable ya kosala eloko boye nakoboya kosalela république na ngai te mais nakendaki concertation pona mosala te po liboso naza chômeur te nazali député national ya mibale naza quand même parmi ba oin ya nzambe j'ai la bénédiction de Dieu kozala oin ya nzambe c'est que nzambe akoki kopima te olala nzala je suis parmi ceux-là po nzambe na ngolu na ye na grâce na ye asali que nayeba nzala te ezali privilège monene parce que kozala milliardaire du jour au lendemain okomi clochard ozotambola donc mbongo nyonso esili yo oteki bandako oza so na eloko te mais soki nzambe ametenir yo na grâce na ye parce que omérité te mais na grâce na ye ametenir yo pesa ye merci naza nano na niveau na te nasambela nzambe mpe napesake merci mikolo nyonso donc je ne suis pas là alors lelo oyo dialogue bandeko na ngai dialogue ya nini tokosolola nini moto aza na fin ya mandat oyebi ngai nazo comprendre bato mandat na yo ezosila sala nyonso te bato balela yo na nsima mi kolinga oyebi ndeko dise ozoloba lokola obosani ntango bazobetanga masasi si ozalaki le 19 janvier yo ozalaki témoin oculaire eza te ke o motu mosusu non ozalaki mpo na nini liboso baluki kochange constitution esimbi te ya mibale balingi bachange article 220 esimbi te ya misato balingi bakotisa na kati ya loi électorale onip esimbi te sikoyo abi nono il faut tokende na dialogue mpo congolais alingi pouvoir mingi ekosimba pe te alors prise ya suka tokokoma mpo na mono otangaki yango na nini wana na batitre nyonso wana tosi toyebi yango nayebisi yo ke naza très déçu na discours ya mokonzi ya mboka le 30 juin ntango opesi ngai souhaite nga bonne fête indépendance nayaki très déçu parce que esika peuple congolais akozela ye aloba azala clair comme l'eau de roche mpo eza likambo ya kobomba te eza constitution elobi à 90 jours na fin ya mandat na yo organiser élection tokende kosolola yango tosola nini
Non, à chaque fois après l'élection, la contestation anini. Na bato oyo bakokende élection mbalo présidentielle. Mutu aza na mandoki azate, mutu azaki na mandoki ezalika ye na 2011. Mutu aza na mandoki azate? Mutu aza na mandoki azate. Candidat na bayebani te oyebi nini ni ke. Mutu azali na mandoki azali te. Mutu aza na mandoki. Ba candidat nyonso bakobima wana mutu aza na mandoki azate. Bosiko conflit ni ozo envisager yango ke ekoki kozala. Ah non. Mwana mboka José Makila bino te bolembisi bato dialogue boboyi consultation boboyi, mais en tant que député chaque fois ceux qui bamoni que matière eza épuisé te na session na bino batiaka soit eza na matière moko urgente oyo ya kotraité batiaka session extraordinaire atoyoki lisusu ke bolingi bozo boycotté session extraordinaire mpona likambo ndeko désert ndeko ozovanda na posi ya zoba batiaka maboko mbala mibale te retenir yango lelo libenga po biso na lingala be yango libenga ya zoba batiaka maboko mbala mibale te po tiaki liboso bimisi ntango otia nsima nakasi ntango mosusu ndeko désert c'est vrai session extraordinaire ezali prévu na kati ya constitution banani bakoki kosenga yango président de la République a voté une session extraordinaire. Assemblée a voté enfin Parlement a voté une session extraordinaire. Gouvernement a voté une session extraordinaire. Déjà prévu dans la carte de la Constitution. Mais depuis les ans, matière nini oyo basengeli session extraordinaire oyo. Ezali kokabola ba mbende ya bokonzi pour la élection locale, municipale et urbaine. Mais il faut que Congolais balandanga bien. Pouvoir organisateur zalinani za seni. Seni a sali rapport na ye après sibiso yango. Yango yo. Po, soko zo badikambo za yani. Rapport annuel ya seni 2014 juin 2014-2015. Bakabole biso rapport oyo na veille ya kozonga na biso parce que rapport oyo il faut tout examiner yango na mois ya mars. Session en mars. Ce que nous avons extraordinaire, il y a un rapport. Et là, on a une seigneur à Ebisibiso. Seigneur à Ebisibiso, on a un rapport. Nous avons eu Saba Oyo Bagotanga. Vous avez à page 41. Seigneur Lobby, parce que vous avez Cambote, sans que le poteau Bazali. Seigneur Lobby, boy. Le résultat de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies opérationnelles sur toute l'étendue du territoire national ont fait ressortir les cas de figure ci-après. 1. Groupement existant sur la liste du ministère de l'Intérieur, mais absent sur le terrain. C'est dit. Groupement n'existant pas sur la liste du ministère de l'Intérieur, mais présent sur le terrain. Groupement n'existant ni sur la liste du ministère de l'Intérieur, ni sur le terrain, mais repris sur la liste des entités harmonisées entre le ministère de l'Intérieur et la CENI en 2008. Ni le ministère intérieur, les alités, ni CENI, les alités, mais les anakatialistes. Groupement en conflit de limites ou de pouvoir coutumier. Groupement dupliqué sous la liste du ministère de l'Intérieur avec 2 chefs de groupement. Groupement Mongo, chef de groupement Mibale. Groupement contesté par d'autres chefs de groupement. Groupement éclaté dans plusieurs secteurs. Groupement dont le responsable est détenteur d'un acte de reconnaissance, mais sans espace géographique. Seigneur, pour tirer conclusion, l'organisation des élections municipales et locales de 2015 requiert en amont, avant et ce, avant la répartition des sièges, la stabilisation des entités, c'est-à-dire le groupement, en termes de dénomination, limite, composition et nom de ceux qui les dirigent. Donc, avant tout le siège, tout ça, la loi, il faut stabiliser le groupement. Où on a un rapport à CENI.
bakaboli biso toexamine yango te. Ok, na page 57. Page 57. Page 57 elobi boye. Bayibaki bakiti na biso na ba frontière neti na est. Ekoti na bamboko mosusu Uganda, Rwanda, Burundi. Ba délivrer ba carte na biso. Carte d'électeur à partir extérieur, bakoti nango. Bayibi bakiti ya seni. Bake ko sala ba carte congolais batu libana mais batu bakoti na ngomba bakoti na ngomba seni a indiqué yango na kati ya rapport. Là c'est sérieux. Na kati ya projet ya loi bayeli biso ndeko les circonscription électorale 0 électeur mais siège moko. Ça dit muta ko voter azate siège moko. Électeur muto ko voter azate mais muto oyo bakoti ko voter azali moko siège moko. Kiti ezali siko nani ako voter muto avanda la kiti wana. Loi page 54 nazo tangila ba député parce que moni tango mususu bakoyebi so eloko sans que vérifier otangi na page 54 mais bazoyebi so ba condition so bakosana eloko ekosimba te sans que bazonga sur le terrain, gouvernement zonga sur le terrain à revoir biloko nyonso wana yango ntango loi wana eyaki torejetaki yango avant même rapport à seni tobi non bozonga baincohérence eza mingi baenrôler bajeune majeur te parce que eza constitutionnel. Il faut bozonga bosala biloko nyonso wana boboyela biso yango na septembre toyokanaki ndenge wana subitement non mokonzi ya mboka nazozongela article 74 ozolobake ngai na lapindai ya kobatela mpe kodefendre constitution na mibeko ya mboka. Un meilleur serviteur. Oui. Un serviteur fidèle. Oui, ayebi yango. Mais makambo loi wana ezo violer constitution. Tokabola siège de nini? Non, nous peut ba nouveau majeur ba enrôler bangote. Enrôlement ba nouveau majeur ezali prévu na carte ya calendrier seni pour 3 mois. Fichier électoral corrompu. Ça dit la carte ya fichier wana makambo tonda. Oh ya mabe. Il faut baya auditer yango na francophonie andimi à auditer yango mais ce que auditer fichier ne fût que ça tokoyeba nombre ya bato réellement bazali pour toko kabola bango mais audit ya fichier électoral non salamité eyebisa ngai tokende kosala loi ndenge nini est-ce que naza kolinga mboste nous voulons est-ce que nga makila nazala complice na biloko ya ndenge wana lobi na kundi ba profaner cimetière na ngai parce que nazaki complice na biloko ya modèle wana nani azolinga okotisa siko mobulu na mboka ezali biso opposition tozala quand même sérieux bomoni très bien que mpona kokabola siège bacondition seni asukoli maboko soki babengaka session extraordinaire oyo babito ya koexamine rapport ya seni mpo tosala recommandation na gouvernement tolinga tozala parce que rapport oyo seni a détaillé makambo nyonso na kati awa session extraordinaire eza mpona boyokana ndenge nini ya kokabola toyoka tokende kokabola répartition de sièges na bisika oyo bagroupement de fête esika oyo na page je crois 54 premier ministre moko asinyaka badécret mpona kocréer bagroupement ya sika oyo bagroupement de fête il faut bagroupement wana ekufa donc tokenda koassister na mascarade ya ndenge wana moi je peux pas. Ok. Mwana mboka José Makila tolingi tozwa question ya plainte parce que mon anabiso pusani mais na parlement ngo wana na assemblée. Qu'est-ce qui fait que bandeko misusu soki botelemi bozoloba ozo ka ba crézo bima corrompi donc parmi bino ba opposants pe ba corrompi bazali belé ba bazana mutu na opposition libumu na kingakati depuis les heures mosala pouvoir ezali intox pona intox basakani te baza ba champion bango bazaka na mbongo opesa biso mais ba député na bango mopanga opesa bango te po baza ba député au même titre que biso
on a un normal intox. Alors mbongo wana bazopesa biso bazozwa yango wapi? Bazozwa yango wapi? Non, oyebi ebele baza wana tubana kobenga bango mpe nga nazo continue benga mo badepute nommé tokotala soki élection solo eza na mboka oyo soki bakozonga kovanda wana ngai 2 fois nazonga wana mpe soki na base na ngai otuni ese makila bavotaki ye wi bavotaki ye bato wana bazose reconnaître na ngai. De quelle corruption parle-t-on? Tala neti sikoyo bazolinga nini bakabola opposition tant que tozwi mesure tokokota te. Allez, bakomi kotambola koluka peut-être mpona bango baoyo bakoki kokota balukela bango mwa quelque chose bakota kuna mpo opposition akotaki mpo wana nde okomona kamera bango opposition akotaki loi oyo tosalaki opposition azalaki. Mais biso tolobi moto ya opposition akokota kuna aza lisusu opposition te parce que eloko natangi aya koyebisanga contraire na oyo rapport parce que oyenge eloko seni asali Ponce Pilate nayebisi bino napesi bino rapport bino nde peuple atindaki bino bojuge so bolingi tokende élection ndenge wana vaik etali bino boya so epa na ngai te parce que rapport napesi bino mais tuna ebele est ce que batangi rapport oyo likambo ya corruption ozoloba eza lokuta bapesaka motu mais soki yo ozopesa motu mbongo c'est que so okangi monoko est ce que motu wana azo na courage ya kodénoncer mabe na yo non. Donc yana ezali distraction oyebi motu lokola ngai oyebi yango malamu combien de fois basi bapesaka bamillion. José Makila outi poto azongi alongwe na MLC bapesi $2,500,000 kala mingi te akolata echarpe ya PPRD so monanga na echarpe ya PPRD $2,500,000 ngai nasepelaka mpo bayebi valeur nanga. Voilà. José Makila Soumanda soki natuni yo makambo ya corrompi parce que nalingi nakota na makambo ya plainte lecture na yo eza ndenge nini ya makambo oyo ya plainte Luzolo Bambi Lesa ati adéposaki sous pli fermé adéposé plainte lokola na mboka na biso mieux vaut au dévoiler bien que tolobaka on est souverain mais badossier ya makasi babimisaka yango na média étranger toyika RFI abambi wana liste baye kobimisa Marcelin Tshisambo Alex Kane Ngoeka Sanji Moïse Katumbi Beasiku baye kobima wana démarche wana po ceux qui omoni na bandi na lobi bazobenga bino ba corrompi ko nde nazo banga na lobi lokola côté à pouvoir babimisi ba kombo ya ba corrupteur peut-être ba corrompi ko zala ba José Makila ba Jean-Claude Vwemba ba Martin Fayulu ba ndenge mbozaka wana. Donc ozo sala lecture nini par rapport ya plainte wana déposé ndeko disait conseiller spécial à chef de l'État Luzolo Bambi azalaki ministre de la justice c'est un juriste avéré pe musala bapesaki ya sala yango wana soki lelo a remarqué eloko ou bien na bureau na ye ba dénonciation ye avant kamata yango comme un bon juriste parce que c'est un juriste avéré un ancien ministre de la justice pendant de longues années. Professeur et motu nyonso ayebi probité morale ya Luzolo Bambi. Ça en tout cas aza muta majorité mais c'est un Congolais oyo aza na conscience na mosala na ye. Poto monaki yango même moi ndambo mikolasaki na intérim ya ministère de la défense babiloka bozo bana ndinaki yango te. C'est quelqu'un qui est correct. À cause d'un défaut na ye comme mutu nyonso. Un juriste avéré azui makambo akeko tikela procureur tout bien en plainte tout bien en dénonciation parce que dans le monaki tout moko aleka na télévision le bio non ba pesi na plainte thèse en dénonciation soki na yoki mutala plainte na kolandela intimidation non ezali plainte akeko tika mais eloko liboso soki atiki plainte wana soki moyibi ezali détournement ezaka bato ya pouvoir eza opposition te po toujours gérer te mais bato wana baza nommé na ordonnance
eloko ya liboso ezala nini pour permettre justice à fonctionner malamu. So bolongola bango na faut na suspendre bango. Parce que indice sérieuse ezali ya corruption, to ya malversation, to ya détournement. Vandisa na bango ata en suspension en attendant justice à sa musana soki aleki basambisi ye ou instruction salami aza na likambo te bazongisi ye eloko moko te ya mibale tomoni bato bandenge baya awa bakuti biso ba José Makila na Kisasa toyebi nde batongi bandako bayaka na eloko oyo bazobenga baninga bamibi badetourneur bango oyo baza nango awa bayaka na eloko salaire nini yango bazwi oyo batongi awa na Kisasa basali économie ya salaire ya mbula boni na muki wana bazwaka. Merci tata basala bambiance toyebi salaire ya Hollande toyebi salaire ya ministre ngapi nazalaki ministre nazalaki gouverneur toyebani basalaire ndeko na ngai tozwaka ya bagouverneur mpo yo moto otangi bango mine mais na kati ya mine wana mibale baza bacollègue na ngai yango ekasangi eza Moïse Katumbi mpo bavotaki biso nzela moko mais nazwaka ya Moïse Katumbi aza moto ya majorité PPRD d'ailleurs naza na bonne politique na ye te je m'en fous mais tozala na bosembo moto aye na politique na mbongo na ye il avait son argent tobandi mosala biso baoyo tozosalaka na Congo ye akei na Afrique du Sud akei na kozwa bacommande na ye ya baengin ya travaux publics aye nango futi na mbongo na ye quelqu'un qui avait déjà son argent c'est parce que alobi likambo ba penalty c'est nyonso ba Martin Tsambati ezali ka couverture moto bazo viser nde Moïse Katumbi mais Moïse Katumbi ayaki na mbongo na ye soka yibi bo prouver yango ka yibi ngai nalingaka ba règlement de compte bazo reprocher ye à fraude douanière mais fraude douanière na Katanga wana batanga batu oyo bavandela fraude douanière ba mama na batata na ba jeune garçon bavandela batanga bango mais tozozela kombo bima ezali malamu te parce que oza na justice na oza na pouvoir ou se servir na pour régler la compte politique. Ça ce n'est pas bon. Moi j'en ai souffert et je ne peux pas accepter Congolais yonso tel qu'il soit oza na majorité comme opposition balingi ba régler la compte politique, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que politique c'est un règlement de compte. Mais le gouvernement est mascarade. C'est Moïse Katumbi qu'on vise. Mais soyons sérieux, le monsieur avec son argent. Moi je ne le défends pas. Mais à partir de la vraie c'est la mascarade. Rigueur. Papa. Banda na baninga na biso ba député bazawana oyo na domaine minier baza banganga na domaine oyo ya douane baza bazali na biso wana kopona bango pe po mutu so ayi bango et comme ngai oyebi nga na saka émission tanga na ngakoma mutu te mais na yo akota na assemblée abanda abima pe libanda batala ebi liboso ya kokende ndeko José Makila liboso porte no za salité na kombela yo ndanda ne pas na combattre papa c'est ça la vérité. La politique n'a un règlement de comptes ezamara oligi José Makila c'est ton droit le plus absolu mais koya ko régler na compte était parce que nazana ba ambition ce n'est pas bien. José Makila tozana suka ya émission na biso une question d'actualité, une question importante oyo ezana Kinshasa makambo soso Oyoki yango, ce qui nous inquiète plus, c'est le silence radio à côté ya Bakonzi au Bakolo. Lecture ni no kusala. Navira liboso kota déjà. Ezande ya mibale kaka bango batir kango wana mutu batindaki ambassadeur na bango alobi yango anezoya. Bakosi biso na bandeko oyo bazana limeteke bazongisa jango to yego vérifier ezonga kité. À qui revient la responsabilité
ya liwa ya ba congolais soki ba soso wana ya grippe aviaire ekotia nébuliser inga biso eloko moko eza yo eza papa Léon boza batu mutu azwana bango baproblème te bino mibale boza très dangereux soki bozalaka na moyen ya kosala bainvestigation nde tokufa na mokili oyo mais nazofélicité bino na patriotisme na bino bomitiaka na disposition ya peuple vraiment félicitations bocontinue ndenge wana ata na se bozwi te me nzambe akozongisela bino opesa papa Léon mbote merci azolanda yo we ndeko désert eza problème ya responsabilité nalingaka yo mingi na papa Léon babiloko nyonso bosalaka bana mike bomi bango na hôpital bozolandela biso tokufa te c'est très bien mais il faut boyeba kocibler responsabilité nayokaki botangaki bivac botangi OCC botangi maman ministre ya commerce non responsable azalaka moko kombo na ye OCC azali société ya l'État aza na autonomie administrative et financière mosala aza na baappareil bainstrument nyonso l'État dota ye nango pour acontrôler qualité ya biloko ezokota bien qualité ya biloko ezokota eza service mibale te eza moko OCC bivac so bakongolais bayebi te contrat nini l'État congolais asignaki na bivac ezali kaka koyeba quantité ya biloko po fraude esalama te po mbongo alete quantité pas la qualité mais quantité ya biloko ezali koya quantité za bivac qualité ezali OCC bivac akoyebisa douane alobi moto aza na 10 conteneurs eza conteneur ya soso mais aza na instrument te kovérifie soso eza malamu pas parce que eza mosala oyo asignaki contrat na gouvernement congolais te eza mosala na ye te donc bolongwa bivac na kati ya mibale mama ministre ya commerce extérieur non il faut azwa rapport avant na bureau na ye akoki kodirige OCC mikolo nyonso te ye wana aza ministre alaki na OCC ADG lelo osala boye comité de gestion osala boye au conseil non bango basali mosala ye azosala politique générale ya commerce extérieur mais OCC ezali entreprise oyo technique ezosoccupe rien que na biloko biso bizali kokota awa na Congo ezala na qualité ya malamu mosala ya OCC yango donc botika mama ministre pembeni nayebi na ngai mpe ye te mais nalingi peuple congolais ayebake soki lelo tokufi eza nani ezali OCC moto azoboma biso donc soki toza na insécurité alimentaire ezali OCC ezali bivac te ezali mama ministre ayangani te parce que même OCC wana soko ba PDG comité de gestion aza wana mama ministre te moto anome bango aza mami na pouvoir olonga bango te akokamata dossier na bango akei nango na gouvernement lena mosusu la pauvre akoloba boye tititititi mais soki mutu ati bango ayebi avandaka wana bakovanda wana voilà mwana mboka José Makila toza na suka ya émission na biso vraiment nalingi napesa yo liloba suka mais namoni likanisi mosusu elinga mais moko na bino ya baopposant mpe alobaki mwana mboka Steve Ndikai pour ne pas le citer abaki ke batika biloko wana yake otokoprendre parte nini te bakende au bout de leur logique babima kaka na assemblée yango bakende. Non, Steve c'est un ami, c'est un frère, c'est un collègue, c'est un président d'un parti, je le respecte. C'est ça ma opinion naïe. Ngana ça a commenté na opinion à Batuke. Je sais que Steve c'est un opposant, point barre. Bon, Aza libre à Kolobawa lobby, c'est un ami, je le respecte, et a respecté l'opinion naïe, voilà. Liloba Souka, ça va peuple congolais boyé. Le 19 janvier, Toboyaki loi électorale. Même manœuvre na yangwa na loi ya répartition à siège. Moussala nango nini balingi à tout plutôt qu'une élection locale municipale et urbaine pour ba mandambo mbongo ba pomper na ba élection na ce comme en 2016 ba mbongo ezalité au cas de force majeure to glisser ezali nde début ya glissement loi wana peuple congolais boyeba député nyonso à prendre part à voter loi wana
yeba ke ye azali adepte pe partisan ya glissement ekoki kovote bakovote loi wana sikoyo te baosalela yango te il faut bazonga ti basisa baproblème ya bagroupement bachefferie oyo bacréer des fêtes. Il faut fichier électoral corrompu wana à la rigueur basala parce que eza na bamaison spécialisée ekosalela biso enrôlement en 3 mois eza prévu pour fichier wana eza fichier ya mabe eza corrompu tant que audit ya fichier esalami te ou bien tant que enrôlement ya sika esalami te eloko wana esalama ya malonga ezali te. Loi wana ezali kombo nango loi ya glissement. Glissement lingi eloba nini? Président Kabila lingi 2016 akende te atikala. C'est ça la vérité. Parce que seni asali rapport boyebi malamu ke répartition siège oyo eza possible bozo forcer yango bozo forcer mpo na nini eloko nini ebombami na nsima na yango biso opposition toboyi dans son ensemble. Nazo profiter na micro na yo napesa ndeko na ngai mubundi munene Jean-Claude Vwemba continuer, Jean-Lucien Boussa continuer, Martin Fayoulou bino baso boleke bele inge Delice Sanga ingele ifoto bino baso bo sangana bo telemela likamboyo mbutaki akwama Gilbert aye mbutaki akwama yo mutuza modérateur ya opposition sikoyo zongisa makambo na nzela. Bon, Vital Kamerhe président UNC azalaki te nakabisa azali na mobembo azongi a remonter nini na ye ngai ndeko na bino na kei base na kei vacances ba oyo lobaka oto kenda te ngawa na na kei yoka posona sakana mbongo mbongo baba wapesa biso nde na memi yo kotala pe base na ngande tala soki ozala bato ango to mais nazana mbongo ofutelo tikete papa so na mbongo ofutelo tikete nde to ke mena memelo ba image nozo na kei na base kuna sala musa na base na conscientiser base na ngai te yeba te na 2016 toujours que d'élection présidentielle makamba glissement ezali te. Merci aussi bandeko balandi na lobaka comme toujours kenga na tuna kalisusu te ba congolais ne bakoma ko tuna kati na nga ndenge ba Kristo balobaka ke tozobi kalisusu te obele Kristo mutu akomi kobika na bomo kati na biso yango wana bandeko oyo ngai mituna nyonso opposition akoboya consultation ponani dialogue ponani azoboya session extraordinaire ponani makambu ya plainte déposée oyo tozo mituna soki plainte za chef de l'état mutu a déposé chef de l'état wana mutu achaka ba juge na ba magistrat siko mutu afundi wana akozala lisusu na droit ya ko se défendre to ekozala ndenge nini na bite ndenge kozala peto ko souhaiter que soki ezaya solo procès wana ekozala bachango na télévision ndenge to mona ka ba plénière ya assemblée nationale tout le monde ndenge bato bazali ko se défendre ekozala pe malamu to kozela mwana mboka José Makila akebaz po ebele bakoma kaka vacances parlementaires tika ba député calme non député a na droit azana 3 mois 2 mois akoke bisika nso ali tete musana yo zako attaquer biso non oyebi bambulo to komi nango nzoto komi ya keba nakati wana za mingi bato ya plus de 50 ans oyebi mundele aviva kaka na comprimé bakache tete nakotika te po yo musana yo ko attaquer biso ya député o to kenda base te ngawa na kei pourquoi na kei na représenter ba député na biso surtout na sudu bangi na ko soa kombo na bango ba oya kisasa bazali ba tikaba makambo nona loba vacances parlementaires ngo ba pesa kabino mbongo ya vacances parlementaires te ba pesa te d'accord ba pesa biso mbongo te ba futa kaka billet aller retour siko soki ke base te billet wana ko zongisa ngo bien évidemment mais tant mosusu ke na base même aux en session parce que comme na kati ya constitution que député ko bima l'air non solingi ozonga l'air non solingi mosusu aux en session au moins baninga te ba ke na base parce que à chaque fois il y a des problèmes ba conflit il faut kenda ba pesa ko billet te faut kenda. Merci. Voilà tout ce qui se va bande ko balandi mwana mboka Joseph Makila lobi tikaka ko attaquer biso parce que tozana bangonga oyo tukenda et puis de Gwelezel oyo balanda ko mingi oyebi bato mosusu majorité afuta bango mbongo baleka epana ka puba finga biso kolekisaka bango te epana nga bafinga bafinga biso kala namona ki bafinga ile kinanga kuvoa wakaka epana yo il faut biloko wana oyebi
toza ba leader d'opinion pe oyebi mutu na mutu yo nde koza oyebi biso mutu na mutu donc moni nde tosali na yo awa ti suka est-ce que tofini moto mutu te voilà ya yo fingaka te ya yo ezalaka nde obena constitution voilà bandeko na ngai toza na posa ya ke Congo ekende liboso mpona secours na biso kala mingi te na kozongela bino bandeko na ngai ya poto diaspora nazoyoka kuna ekoyinda. Ce n'est pas important parce que vous allez vous tromper de cible. Ceux qui vous bandent qu'on s'entretirer entre bino, ça ne va pas nous avancer. Alors que BLP, awa na Congo, bah c'est la cabine mitem. Mais ceux qui est comme ya bino moko bitumba ya modèle wana, bien te. Botika la brancher parce que tout me ça na kobenda bango na miki. Merci. Merci Lélo. Tout de suite, mais ils ont nakati ya liste wana. Groupement en conflit de limites ou de pouvoir coutumier. Groupement dupliqué sous la liste du ministère de l'Intérieur avec 2 chefs de groupement. Groupement Mongo, chef de groupement Mibale. Groupement contesté par d'autres chefs de groupement. Groupement éclaté dans plusieurs secteurs. Groupement dont le responsable est détenteur d'un acte de reconnaissance mais sans espace géographique. Seigneur, pour tirer conclusion, l'organisation des élections municipales et locales de 2015 requiert en amont, avant et ce, avant la répartition des sièges, la stabilisation des entités, c'est-à-dire le groupement, en termes de dénomination, limite, composition et nom de ceux qui les dirigent. Donc, avant tout le siège, tout ça, la loi Oyo, il faut stabiliser dans nous le groupement. Ouana za rapport à Seni. Bakabole biso to examiner en côté. OK na page 57. Page 57. Page 57 de l'Obiboy. Bayibaki bakiti na biso na ba frontière neti na est. Et koti na bamboko bususu Uganda, Rwanda, Burundi. Ba délivrer ba carte na biso. Carte d'électeur ouais. À partir extérieur, batu bakoti nango bayibi bakit ya seni bake ko sala ba carte congolais batu libana mais batu bakoti nango mba bakoti nango seni a indiqué yango na kati ya rapport. Là c'est sérieux. Na kati ya projet ya loi bayeli biso ndeko les circonscription électorale 0 électeur mais siège moko. Ça dit que vous voter à Zate. Siège moko. Électeur, vous voter à Zate. À Zate, mais vous voter à Zate. Azali moko, siège moko. Qui t'es Zali? C'est quoi, nani a voté, vous vendre la kiti wan. Loi page 54. Nous avons dit là, député, parce que moni, tant que nous sommes, bakoyebi so eloko sans que vérifier. Autant la page 54. Mais bazoyebi biso ba condition so bakosana eloko eko simba te sans que bazonga sur le terrain, gouvernement zonga sur le terrain à revoir biloko na swana yango tango loi na yaki to rejeter ki yango avant même rapport à Seni to bi non bozonga ba incohérence za mingi ba enrôler ba jeune majeur te hein parce que ça constitutionnel il faut bozonga bo sala biloko na swana bo boyela biso na septembre. Subitement, non? Mokonzi Amboka. Nous avons l'article 74, 74. Nous avons dit na lapindai. Il y a pour battre la, pour défendre la Constitution. Nami Beko Yamboka. Un meilleur serviteur. Oui. Un serviteur fidèle. Oui. Aïbi Yango. Mais Nakambo, loi wana ils ont violé la constitution. Tokabo la siège de nini, là nous peut ba nouveau majeur va enrôler bangote. Enrôlement ba nouveau majeur ils allaient prévu dans le calendrier Seni pour 3 mois. Fichier électoral corrompu. Ça dit la carte fichier wana makambo tonda o ya mabe. Il faut baya auditer yango na francophonie. Francophonie andimi à auditer. Mais ce qui va auditer fichier ne fût-ce que ça. Tokoye ba nombre ya bato réellement bazali pour toko kabola bango
mais audit affiché l'écran non salamité et bisangai to que nous la loi ndenge nini est-ce que naza kolinga mboste nous voulons est-ce que ngama kilana za la complice na biloko ndenge wana lobby na kundi ba profaner cimetière na ngai parce que nazaki complice na biloko modèle wana nani azoli ngokotisa siko mubulu na mboka ezali biso opposition tout ça quand même sérieux. Vous voyez très bien que pour nous la siège, la condition, c'est ni à soukoli maboko. Ce qui va bien dans la session extraordinaire, pour examiner le rapport à CENI, pour tout ça, la recommandation au gouvernement. Tout ça. Parce que le rapport au CENI a détaillé ma cambo. Ah ouais, session extraordinaire, et Japona, Boyoka na nini ya kokabula. Toyoka tokende kokabola, répartition des sièges. Na bisiko ba groupement de fête. Et si quand d'après je crois c'est un cadre premier ministre moko asinyaka ba décret pour nous créer ba groupement ya sika. Alors ba groupement de fête, il faut ba groupement na kufa. Donc tout kenda pour assister na mascarade ya ndengo wana, moi je peux pas. Ok. Mon amboka José Makila, tout l'ingito a question il y a plainte parce que mon anabi se poussani, mais n'a parlement ngo en assemblée. Qu'est-ce qui fait que bandeko misous ceux qui botelemi bozoloba ozo kabakrezo bima corrompi donc parmi bino ba opposants pe ba corrompi baza belé ba bazana mutu na opposition libumuna kingakati depuis les heures Moussala pouvoir ezali intox. Pour na intox ba sakanité, baza ba champion. Bango bazaka na mbongo pesa biso. Mais ba député na bango mo panga pesa bango te. Pour baza ba député au même titre que biso. Ozo nango normal. Intox. Alors mbongo wana bazo pesa biso, bazo zwango wapi? Bazo zwango wapi? Non, oyebi ebele bazawana tubana obenga bango penga nazo kontombe na mo député nommé to kotala soki élection solo za na mboko soki bakozonga kovanda wana ngai deux fois nazonga wana peso ke na base nanga otuni ese makila ba votaki oui ba votaki batu wana bazo se reconnaître na ngai de quelle corruption parle-t-on tala neti sikoyo bazolinga nini bakabola opposition tant que tozwi mesure tokokota te allez bakomi kotambola koluka peut-être pour na bango ba oyo bakoki kokota balukela bango mwa quelque chose bakota kuna po ba opposition akotaki po wana ndio ko kamera ezo bango opposition akotaki loi tosalaki opposition azalaki mais biso tolobi moto opposition akokota kuna anzali sous opposition ke parce que eloko na tangi alors que ça contraire na oyo rapport parce que oyeke loko senya sali Ponce Pilate na yebisi bino na pesi bino rapport bino de peuple atindaki bino bo juger so bolingi to kende élection ndenge wana vaik etali bino boya so epa na ngai te parce que rapport na pesi bino mais tout na ebele est-ce que batangi rapport oyo likambo ya corruption ozoloba eza lokuta bapesaka mutu mais soki yo ozopesa mutu mbongo c'est que so kange munoko est-ce que mutu a son courage à dénoncer mabe na yo non donc yana ezali distraction oyebi mutu lokola ngai oyebi yango malamu combien de fois baso pesaka ba millions José Makila uti poto azongi alongo na MLC bapesi $2,500,000 kala mingi te akolata écharpe ya PPRD so monanga na écharpe ya PPRD $2,500,000 ngai nasepelaka mpo bayebi valeur nanga voilà. José Makila Soumanda ceux qui na tuni yo makambo ya corrompi parce que na lingi na kota na makambo ya plainte lecture na yo eza ndenge nini ya makambo oyo ya plainte Luzolo Bambi Lesa ati a déposaki sous pli fermé a déposé plainte lokola na mboka na biso mieux vaut au dévoiler bien que tolobaka on est souverain mais ba dossier à makasi babimisaka ngo na média étranger toyika RFI a Bambi wana liste bayeko bimisa Marcelin Tshisambo, Alex Kane, Ngoeka Sanji, Moïse Katumbi, Beasiku, bayeko bima wana. Démarche wana pour
ceux qui ont na bandi na lobi bazo benga bino ba corrompi ko ndé na zo banga na lobi lokola ba côté à pouvoir ba bimisi ba kombo ya ba corrupteur peut-être ba corrompi ko zala ba José Makila ba Jean-Claude Vwemba ba Martin Fayulu ba ndenge mbozaka wana. Donc ozo ça la lecture nini par rapport il y a plainte wana déposé ndeko disait conseiller spécial à chef de l'État Zolo Bambi azaki ministre de la justice hein? C'est un juriste avéré pe musala bapesaki ya sala yango wana soki lelo a remarqué eloko ou bien na bureau na ye ba dénonciation ye avant kamata yango comme un bon juriste parce que c'est un juriste avéré un ancien ministre de la justice pendant de longues années. Professeur, et Motu Yonso a eu probité morale il y a Luzolo Bam. Ça, en tout cas, à la majorité, mais c'est un Congolais, Oyo, a la conscience dans Moussana. Même moi, Ndamo Mikolasaki, dans l'intérim et le ministère de la Défense, Babilo Kabozo, c'est quelqu'un qui est correct. À cause d'un défaut, comme Motu Yonso. Un juriste avéré a joué Makambo, à qui est la procureur. Tout bien en plainte, tout bien en dénonciation. Parce que dans le monarchie, tout le monde a les gars en télévision, non, si on a plainte thèse en dénonciation, ce qui n'a pas plainte dans Hollandais, intimidation. Non. Ezali plainte à qui est mais elle a quoi liboso? Ce qui a été plainte wana. Ce qui mouille ezali détournement et ça va être pouvoir les oppositions pour toujours gérer mais bah tu as besoin nommé dans ordonnance et là quoi dit choses pour permettre la justice à fonctionner malamu il faut non suspendre bango parce que bah indice sérieux ezali il y a corruption il y a malversation et il y a détournement vous pensez ça nous bango attends en suspension on attend la justice à ça Moussanaye, ce qui a l'équipe, à Sambisiye ou instruction de Salami, et à Zan Rikamote, à Zambisiye, et là, comment côté. Yami Balé. Tout le monde va tout, va dire, bah, yawa, bah, Koutibisu, bah, José Makila, n'a pas ça. Toyebine, bah, Tongi Bandako, bah, yaka neloko. Bah, yaka neloko. Oh, bah, Zobenga Baninga, bah, Mibi. Ba détourneur bango oyo bazana ngwawa baka neloko salaire ni yango bazuyo ba tongi awa na kisasa basali économie ya salaire ya mbula boni ouais na muki wana bazwaka merci tata basala bambiance toyebi salaire ya Hollande ouais toyebi salaire ya Hollande toyebi salaire ya ministre ngapi na yaki ministre nazali gouverneur toyebani ba salaire ndeko na ngai tozwaka ya ba gouverneur po yo moto tangi otangi ba mine mais na kati ya mine wana mibale baza ba collègue nanga yango ka sanji za Moïse Katumbi po ba votaki biso nzela moko mais nazwa kaya Moïse Katumbi aza mutu ya majorité peut perdre d'ailleurs naza na bonne politique na été je m'en fous mais tout ça na bosembo mutu aye na politique na mbongo na ye il avait son argent to bandi musala biso ba oyo tozo saka na Congo ye ake en Afrique du Sud ake na kozwa ba commande na ye ya ba engins ya travaux publics aye nango futi na mbongo na ye quelqu'un qui avait déjà son argent c'est parce que à l'objet du kamba ba penalty c'est nyonso ba o ba Martin Tsambati ezali ka couverture motu bazo viser de Moïse Katumbi mais Moïse Katumbi ayaki na mbongo na ye soka hivi vous prouvez en aucun hivi ngai na linga ka ba règlement de compte bazo reprocher hier à fraude douanière mais fraude douanière na katanga wana batanga batu oyo bavandela fraude douanière ba mama na ba tata na ba jeune garçon bavandela batanga bango mais toujours c'est la combo bima ezali malamu te parce que oza na justice na maboko oza na pouvoir ou se servir na pour régler la compte politique. Ça, ce n'est pas bon. Moi, j'en ai souffert. Et je ne peux pas accepter. Congolais, tel qu'il soit, aux la majorité comme opposition, il va régler la compte politique, je ne l'accepte pas.
Je ne l'accepte pas parce que politique, ça va règlement de compte. Mais au gouvernance, mascarade. C'est Moïse Katumbi qu'on vise. Mais soyons sérieux, le monsieur avec son argent. Moi, je ne le défends pas. Mais à partir de la vraie c'est la mascarade. Dès que nous avons rigueur, papa. Banda na baninga na biso ba député bazawana oyo na domaine minier bazabanganga na domaine oyo ya douane bazali na biso wana kopona bango pe po mutu so yibi bango et comme ngai oyebi nga na saka émission na tanga na ngako mutu te mais na yo akota na assemblée abanda abi mapeli banda batala ebi liboso ya kokende ndeko José Makila liboso apporte no za salité hein. C'est ça la vérité. La politique n'a un règlement de comptes et Zamara. Oligui José Makila, c'est ton droit le plus absolu. Mais quand il y a qu'on règle un compte parce que Nazana a ambition, ce n'est pas bien. José Makila, Tozana Souka ya émission Abisso, une question d'actualité, une question importante. Oyo Zana Kinshasa, Makambwa Soso. Oyoki Yango, ce qui nous inquiète plus, c'est le silence radio à côté à Bakonzi, au Bakolo. Lecture Nino Koussal. Navira Liboso Kota, déjà. Et Zande Yami Baleka Kabango Batir, Kango Anamutu Batindaki, ambassadeur na Bango Alobi Yango Anezoya. Bakosi Biso na Bandeko Oyo, Bazana Limeteke, Bazongi Sajango, Toyego vérifier, et Zonga Chite. À qui revient la responsabilité? Il y a l'Iwa Yaba Congolais, ceux qui va Soso Wane Agripa Vier et Koutia. Je vous le dis, il y a besoin de Eloko Moko, Ezaïo, Eza Papa Léon. Vous avez battu, nous avons un problème. Ils ont mis balai, vous êtes très dangereux. Sauf que vous avez un moyen à faire l'investigation de Tokoufa. Mais nous avons félicité Bidon, notre patriotisme na Bidon. Bon, mitiaka, na disposition à peuple, vraiment félicitations. Pour continuer d'engouana, attendre à C. Vous êtes, Nzambe, à cause de non, ben. Bonne fête. Ouais. Au fait à qui bien aux fêter? Non. On fait à quitter. On fait à quitter parce que dans le 29, on a pourquoi. M. Kabila, c'est là qui discours naïe, Mkonzamboka. Mais il y a quatre discours naïe, Zalaki na Makambo. Oh, tu as causé la Aloba. Tu as causé la Aloba parce que les Congolais bazo interroger. Est-ce que les Kambo toujours kake alingi abakisa mandat naïe? Est-ce que les Kambo azolinga ko kolisa mandat naïe? Alinga ko fixer opinion. Parce que zali mukolo munene pona Mkonzamboka. A fixer opinion te. A beti yango balé. Yami balé ndeko Kabila constitution pour eux ibsanga na tikarate l'article 74 et lobi boye. Ngai président de la République tant azola pandai na ko observer puis na ko défendre constitution na ba loi ya République. Mais pour mobeko et comme mobeko et loin dans parlement, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, et qui n'est pas naïe, président de la République, de par la fonction naïe. Ati Mukoloto, ordonnance, n'est commis Moubeko. Il n'est au Votakawana ou voter loi. Non,
tant que président ti ordonnance n'a été et qu'on m'a oublié côté. Mais loi électorale qui est mukoloto nae budget 2015 atiaki mukoloto nae mais yé moko mutatiaki mukoloto comme obeko alobi non loi wana ezaki malamu te budget wana ba prévoir nini élection te mais la constitution elobi boye na article 137 biso ata to voter loi na parlement to tindeli ye soki ya monique ba article musu za malamu te to loi na za malamu te aza na droit ko zongisela biso yango pe a motiver yango alobi na lingi article te na lingi ezala boye to ko sala yango asi azongisela biso loi budgétaire je crois en 2014 azongisela biso yango parce que amona que to pesa armée mbongo mingi te pour na élection bandeko bayeba lelo azolobaka mbongo ezali te mais c'est fou archi fou banda tokota na législature oyo toyokana na gouvernement budget nyonso mbula nyonso totia plus de 200 millions de dollars pona kokanyoto pona élection 2012 toti plus de 200 millions de dollars 2013 plus de 200 millions de dollars 2014 plus de 200 millions de dollars 2015 plus de 200 millions donc soko sangisi yango la 200 millions na mbuka et comme 1 milliard bakoki koloba te ke o toza na mbongo te non et puis soki ye moko mokonzi ya mboka azocritique budget wana mais mécanisme ezali collectif budgétaire basali yango te mpona nini gouvernement ayeli biso te budget ya kobakisa ajour alobi bosalelanga yango parce que ezalaki boye parce que gouvernement ayebi ke tokotuna ye plus de 800 millions ou bien 1 milliard oyo totiaki pembeni mpona élection ekei wapi. Je ne peux pas comprendre que lelo est comme un sujet à problème que bon élection ezali te non de que moto alobi makambo ya mbongo ya élection ezate za Joseph Kabila te za Léon Kengo wa don président Sénat non na kati ya ba préalable oyo bazoloba soki mpona dialogue oto solo la malamu po likambo etali mbongo mais président ya Sénat alobi likambo mbongo wapi si tango abimi na audience epai ya mokonzi ya mboka alobi ke o mbongo ya élection elongo na plus de 1 milliard comme na 900 millions mais c'est à 900 millions mais ezali parce que plus de 200 millions par mois na budget ya l'état biso totiaki yango bati mbongo wana wapi lelo basali bokanga lonjo na plus de 800 millions et tout na bango mbongo yango bazwi wapi bien que masango yango ezomona na te ata kutu kuna te mais ezalaki na kati ya budget moko te ya l'état bazwi mbongo yango wapi mais oyo ya élection mbongo ezali parce que totiaka plus de 200 millions de dollars chaque année. Et tant que je yango batongi nango hôtel. Balena yango détournement. Parce que même hôtel du gouvernement, ça na budget mon côté. Soko zimbongo ya biko so minango kaye et comme détournement. Mais élection et l'équipe makambo surtout parce que yangonde et que c'est que bonne gouvernance comme na mboka. Mais peuple congolais, oyo nga na zoyebisa bino, oyo aza na tembea ko contredire ngai. Autorité budgétaire azotia plus de 200 millions par an na caisse na cagnotte pour que na 2015-2016 la élection ça ma bien. Mbongo ezali. Voilà, mbongo ezali José Makila Soumanda tout mon atiawa c'est cousé mon pépé koti ya makasi il faut kaka découpage salem. Au plus tard le 30 juin, il faut ba nouvelle province ko tendance. Et quotité, est-ce que lecture ni nos anango quotité pour la nini est-ce que kotaki tant mususu yoko zala l'information en tant qu'acteur politique pour les cabisons surtout et kotaki ba province ya Sikanini ko tendance depuis les 30 ce qui quotité pour le Cameroun alors que Mobeko est déjà mais découpage dans la constitution vous avez promulgué le 18 février 2006 Banda 2006 2011 pour la loi organique et ça a 10 ans mbula nyonso wana pour nani salamaki te lelo yo tokomi na suka ya mandat tozokende na ba élection découpage et comme nzembo non découpage lingelo banini que ba province wana même soki ezalaki viable te l'état atia ba moyen à disposition de la future province wana pour bavandisa ba institution nango
lelo tout ça d'abord un problème d'élection parce que mbongo ezalité mbongo oyo bakotia dans ma nouvelle institution ou après sa nouvelle institution et baka fonctionner ezali wapi est-ce que Congo kokima donc biso de ressources à Congo dans lelo so to sala ngote lobi Congo ekufi ah non tout ça pe eloko na ndenge bato mayele mboka ezali mboka na biso découpage ningi koloba te ke o toko to ça to mboka ekomi tokomi na état ba état fédéraux non ezali sorte ya décentralisation mais to kende nango malembe pourvu que tous en a moyen lelo zo gouverneur moko abimi to na ebité na Kasai to Grand Kasai parce que son tangi et pas dans na sudu bangi gemena babi na tanga kuna non il faut ça na moyen hein faut c'est mandat moko 5 ans masima ba pesi yo so que tige mikolo tout liboa c'est-à-dire 90 jours banda ko organiser élection pour na oyo akoya ko remplacer yo alors bitege boya bo vanda bo solola pour ele kamalamu non mais comment bato bako intérêt na ye nini pour mandat na ye esili mbula moko esili oui mais dans tout ça l'ingité que étirer les sous yango non parce que ba yebi que congolais azana lokoso ya pouvoir so boke bo vandi bo sololi ale bo kaboli gâteau bo kaboli pouvoir ba ko boya te pour passer l'équipe non ndenge yo boya ministère affaires sociales lelo ndeko des aides eloko wana otika biso kaka boye lelo nous avons un gouvernement sans ministère affaires sociales likolo na yo ndeko des minutes au bois qui sien ndeko des aides je crois que na vie il faut eba eloko lingi ministre nyonso aza ministre moke azali te mais tout dépend na ndenge yozomona soki yozokenda comme ministre pona bolamu na yo na famille na yo kenda mais soki ozokenda pour réellement salela mboka pour otika trace te ministère nyonso tout gouvernement c'est ça makana programme ya gouvernement matata ezali révolution de la modernité ezali programme social moko te ezali na kati abongo sikoyo na okende kosala nini kuna ngai et puis nakendaki concertation te sincèrement pour na nazwa poste te papa on ezali interprétation ya bato nayebisaki yo ke soki république aza na besoin na ngai pona eloko songolo parce que naza capable ya kosala eloko boye nakoboya kosalela la république na ngai te mais nakendaki concertation pour na mosala te po liboso naza chômeur te nazali député national ya mibale naza quand même parmi ba oin ya nzambe j'ai la bénédiction de Dieu kozala oin ya nzambe c'est que nzambe akoki kopi mote olala nzala je suis parmi ceux-là nzambe na ngolu na ye na grâce na ye asali que nayeba nzala te ezali privilège monene parce que kozala milliardaire du jour au lendemain okomi clochard ozotambola donc mbongo nyonso esili yo oteki bandako oza so na eloko te mais soki nzambe ametenir yo na grâce na ye parce qu'on mérite te mais na grâce na ye ametenir yo pesa ye merci naza nano na niveau na te nasambela nzambe mpe napesake merci mikolo nyonso donc je ne suis pas là alors lelo yo dialogue bandeko na ngai dialogue ya nini tokosolola nini moto aza na fin ya mandat oyebi ngai nazo comprendre bato mandat na yo ezosila sala nyonso te bato balela yo na nsima me kolinga oyebi ndeko lise ozoloba lokola obosani ntango bazobetanga masasi si ozalaki le 19 janvier yo ozalaki témoin oculaire eza te ke o moto mosusu non ozalaki mpo na nini liboso baluki kochange constitution esimbi te ya mibale balingi bachange article 220 esimbi te ya misato balingi bakotisa na kati ya loi électorale onip esimbi te sikoyo abi nono il faut tokende na dialogue mpo congolais alingi pouvoir mingi ekosimba pe te alors prise ya suka tokokoma mpo na mono otangaki yango na nini wana na batitre nyonso wana tosi toyebi yango nayebisi yo ke naza très déçu na discours ya mokonzi ya mboka le 30 juin ntango opesi ngai souhaite nga bonne fête ya indépendance nayaki très déçu parce que esika
peuple congolais a kozela ya loba azala clair comme l'eau de roche po za likambo ya kobomba te eza constitution elobi à 90 jours na fin ya mandat na yo organiser élection tokende kosola yango tosola nini oh non à chaque fois après baélection bacontestation banini na bato oyo bakokende élection mbala présidentielle moto aza na mandoki aza te moto azalaki na mandoki ezalaki aye na 2011 moto aza na mandoki aza te moto aza na mandoki aza te moto azali na mandoki azali te moto aza na mandoki bakandida nyonso bakobima wana moto aza na mandoki aza te bosikoyo conflit nini oyo ozo envisager yango ke ekoki kozala ah non mwana mboka José Makila bino pe bolembisi bato dialogue boboyi consultation boboyi mais en tant que député chaque fois ceux qui bamoni que matière déjà épuisée te na session na bino batiaka soit eza na matière moko urgente oyo ya kotraité batiaka session extraordinaire atoyoki lisusu ke bolingi bozo boycotté session extraordinaire mpona likambo nini ndeko désert ndenge ozovanda wana posi ya zoba batiaka maboko mbala mibale te retenir yango lelo libenga po bisu na linga babe yango libenga ya zoba batiaka maboko mbala mibale te po otiaki liboso bimisi ntango otia na nsima nakasi ntango mosusu ndeko désert c'est vrai session extraordinaire ezali prévu na kati ya constitution banani bakoki kosenga yango président de la République a posé une session extraordinaire. Assemblée, a fait parlement, a posé une session extraordinaire. Gouvernement a posé une session extraordinaire. Déjà prévu dans la Constitution. Mais depuis les ans, matière nini, oyo, basengeli session extraordinaire. Ezali, kokabola, mbende ya bokonzi, pour la élection locale, municipale et urbaine. Mais il faut que les Congolais balandanga bien. Pouvoir organisateur ezali za seni. Seni a sali rapport na ye après sibiso yango. Yango yo. Po, soko badikambo za nani. Rapport annuel ya seni 2014 juin 2014 2015. Bakaboli biso rapport oyo na veille ya kozonga na biso parce que rapport oyo il faut tout examiner yango na mois ya mars. C'est sûr en mars. Sauf que nous c'est extraordinaire, il y a un rapport. Et là qu'on est seni a ebisi biso. Seni a ebisi biso na kati rapport oyo. Na zo bisa ba oyo ba kotanga. Bozo ata page 41. Seni a lobby parce que ko lo balikambo te sans que bon atuya le poto bazali Seigneur Lobiboy. Le résultat de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies opérationnelles sur toute l'étendue du territoire national ont fait ressortir les cas de figure ci-après. 1. Groupement existant sur la liste du ministère de l'Intérieur, mais absent sur le terrain. C'est dit. Groupement n'existant pas sur la liste du ministère de l'Intérieur, mais présent sur le terrain. Groupement n'existant ni sur la liste du ministère de l'Intérieur, ni sur le terrain, mais repris sur la liste des entités harmonisées entre le ministère de l'Intérieur et la CENI en 2008. Ni le ministère intérieur, ezalité, ni la CENI, ezalité. D'abord, il y a cause à la Nabanda Koyo, à l'institution, parce que symbole à l'État yangoana. Il y a mis balé, gouvernement n'état comme ça, il ne faut pas que le ministre a que nous vende à Soko Wapi. Non. Il ne faut pas que le ministre en autant en vélo, n'dengai, na monaki en mandaka. Non. Il faut. Est-ce que tous allez prêts pour nous? Voilà la question yangoana. Voilà. Question yangoana Mwalamboka José Makila bino pe bolimbisi biso bino ba opposant oyo makambo na bino kaka bino abozalaki koloba pona makambo eleki pona ndenge election elekaki na 2011 tolingi dialogue ba organiser concertation awa si ma concertation
Joseph Kabila atali alobi te cohésion nationale nazalaki koluka na vie yango kaka te nasala ndenge nini pour ke bana mai ba comprendre tovanda totala mboka ata soki nalingi nakende nakokende na nga me mboka etikala même na kala alobi boya tobongisa makambo ya dialogue abengi bino mpona consultation bo échanger makanisi bino opposition boboyaki mpona nini ndeko Eliezer na lopoto baba autre temps autre mœurs na 2011 tant tobimi na élection mutu nyonso ezata mwana moke ayebaki élection eza mabe preuve ya liboso mutu aorganizaki élection balongoli ye pasteur Ngoyi Mulunda ye moko mokonzi ya mboka avant prêter serment alobi ke élection ezalaki chaotique mais soki élection eza chaotique po mboka eza na kimia bosani boye bovandi bolobi na baœuvre humaine nyonso surtout imperfection ezangaka te tika tovanda lokola élection elekaki ndenge wana tovanda mpona kimia ezala na mboka parce que oyebi eloko ebibisaka bitumba na mboka ezali injustice lokola injustice esalamaki na élection tovanda toyokana totala ndenge nini tokotambwisa mboka na biso ide ezalaka na biso yango wana mais aboyaki na ye aboyaki ntango baatake biso na M23 bazwi Goma bazongi babomi bato bazosala boye basengi na ye ake kosinye accord na Addis Abeba ozosenga dialogue résolution 2098 azongi awa alobi non il faut asolola na bato ayambi biso député opposition, député à majorité, sénateur, couche tango ayambi biso parce qu'il faut tout le bagape bosembo. Ngai nazali président groupe parlementaire ba libéraux. Tango nazui parole parce que tango na bisi concept oya cohésion nationale. Na bisi mkonza mboka concept oyo bimisi za concept moko malamu mingi. Na loba nga mote biso basi ba député opposition bazalaki. Mais nga nazui parole na komba groupe parlementaire. Le concept en cohésion nationale est un concept malamu, mais un concept moko creux, est vide. Il faut pas sango contenu. Nazo lo bawa, la députée bazalaki, bazo landanga. Nakanisi bazalaki pe bon friction entre mokonzambo kananga. Mais je crois que tant que avant de le non non, Makila a raison. Ba tutani na kati, ba sololi. Ayebisi ba tongo na non non. Idée wana eutaki na Makila, il faut na la concertation nationale. Mais n'a pas ça qui exemple na bito outi na élection. Élection à Mabé. Au sein du gouvernement, 3/4 batu ya mboka na yo. Katanga. Ba opposant, musana ba na boloko. Tango wana ndeko moki na boloko, Chalupa na boloko, Diomi, batu basu na boloko. Ba sodo ya Jean-Pierre Bemba, ba vani na boloko. Ozo bibisa bango te. Pona nini? Pesa yango contenu. Avec ça la concertation. Mais concertation wana bande konsu baboyaki balingi le vrai dialogue. Bazana raison, bazana tort, nzambe moko ayebi tant et puis si ba mususu raison que bazalaki na raison, ba mususu bazalaki na tort. Naza wana pona ko juger nini opinion ba tuté. Mais ngai na kendaki na concertation pona nini. Parce que peuple congolais azalaki komona danger oyo ezalaki koya te mpona mboka balkanisation ya mboka balingaki bakata mboka na biso mais basoda na biso bazalaki na besoin ya komona unité ya mboka derrière bango mpo bazwa makasi bato baso te baza na bainformation vrai ou barenseignement alors ngai ntango nazeyebisi bandeko na bino tokenda tosolola po eza piège soto keko solola te bakolobake non biso moni natandi maboko baboyi ezaka ndenge wana toke tosololi tosali plus de 700 et quelques résolutions mais ata yo moko plus de 700 résolutions yebisanga ba résolution boni lelo oyo ba appliquer yango même ba 100 premières résolutions est-ce que ba appliquer yango eloko te. Mais tant que tu remettre yé na fait en concertation, la résolution, tu as conseil de sécurité, bazalaki, andimaki yango. Mais oyebi pourquoi concertation wana
ba résolution esalami te parce que na idée na ye akanisaki ke na kati kuna tokomisa résolution ya kochanger constitution mais or que recommandation ya liboso ezalaki le respect du pacte républicain, la non-révision de la Constitution en ce qui concerne son article, oui. Tout le bâti en très clairement. Et si quand mon tatalité a bien, on prend une scène qui est là, on a juste le logo, on a scène qui est. Mais les loyaux, la résolution, on a concertation. C'est ça, la résolution, malamou, de que les ailes. Vanda octala yango. Tout le bâti même quand on s'est dit na kati, il y a la résolution, on a. Ce qui attire mon pratique, est-ce qu'il y a besoin de dialogue? Akobenga biso to kokenda ko solo la nini. Tout ceci concertation civile. Et puis république est comme une république à subir. Bozela batu obi maboloko lobby. Bozela amnistie ko bima lobby. Bozela ba kofunga ba na bino lobby. Ba kofunga ba chaîne et comme qui république à subir. Koza la précédente. Boye na boye. Lelo yo akobenga biso tokende kosola. Et puis consultation ça que mutabengi c'est ka sana likamba ko yebisa yo. Yo kai kadina musenga bimi. Kadina musenga lobi non. Il faut toye ba eloko ni na lingi. Yo mutobengi ngai. Ngana yepa na yo. Lokwa yo bengi nga. Si yo mutotu na ngamituna. Bo sana makamba ko yebisa nga. Mais ngai su na kende na bando yebiso kete mboka lingi bwe pendant que ozana ba service nyonso. L'état apparaît à l'état za maboko na yo. Likambo sami na kanyambayonga sikoyo yo mutu aliboso koyeba esami sikoyo na ruchuru na masisi yo mutu aliboso koyeba parce que ozana na service nyonso na boko na yo alors nga na zona service na te na wa koyebiso nini obengi bato yo mutu bandi obino nga na moni idée na ngai zali boye idée na ngai zali boye yo kovanda te yo ka bato biso to bité etali biso te ya bibale dialogue ndekolese dialogue ya nini tokosolola nini ezande likambo ya élection osali mandat na yo mbula mitano osali mususu mbula mit ekoki tokosola nini et puis ezali constitutionnel dele wana ezali ngai te munati constitution lobi ke soko bosani